les faits alité. Et Tumba ya Congo, c'est les faits alité. Oya Tumba Oyo, c'est les faits alité. Et Tumba na Kagame, c'est les faits alité. Et Tumba na Bakangala, c'est les faits alité. Robi Tumba Oyo, c'est les faits alité. Bande Kodanga, Dieu est bon. Soki ozali kotambola la kobanga nzambe yeba ete ozali munguna ya bato ya lokuta yeba ete ozali ennemi ya bato mabe kasi yo biso tokufula yo tendeko yo biso tokotala ote poto yebi musala onde kolanga aner nde tindiki osikome liwana onde koki place oyo yeba kolingo kufa yo moko mi yebi place oza yeba ke tana oyo liwa ekoki parce que balingaki baboma yo et bateau baboyi ko boma balobi kende o toucher océan o mona ndenge nzapela ya ko vangelo po awe ezali balo eboya mbindo soko yeto ko sukola yo mais soko komia na lolenga mabeba ke fin ya vie na yo ekoki ah fin penza ya mission la yo parce que lelo yo na maloba la biso bomoni Félix na maloba la biso bomoni lelo Félix mais est-ce que ezali mutambo te est-ce que ezali façon te ya 2023 pour biso totalaka parce que Yuda c'est soka bongo le moteur mais faut te passer la Bible parce que Nzambe dans l'axi tous les trois parties les amabé mais tala tali ke ngonge belemi ba oseya ba otelema sensibilisation mobilisation na tindi vital caméra ba benganye de nous kwegela kisangani ba boko yate parce que soko bungi mission na congolais otelemela o soko lingo zapa congolais otelemela yo atali alobi te tika la dénoncer lo vunu biso to sa to tala miso zo tala ba congolais ba omona pas ezali pour toi avancer to kota kabuya l'homme puissant tchela biso nanu ndenge nini mama oyo akena kotala mo wanyena sima bozongi azongi ndenge nalakisa yo makambo nazolo balakisa Chilombo ko bomba ngote papa journaliste na sali na nzala 3 jours nanu nalia kate mwana nga tindelinga fufu nazana eloka olia tetala ngoyo bon Chilombo atambolaka mbongo na ngai Chilombo atambolaka na avion mbongo na ngai Chilombo asombelaka basi na ye mapangu mbongo na ngai Chilombo nga nazola nzala Chilombo azolia ebongi nga naza congolais te naza rwandais ebongi nga naza congolais te mabele oyo eza Chilombo ebongi nga naza congolais te mais so nga naza congolais balobi 99 jours eza sata mais mukolo moko eza nzambe merci na bino bato bozwi libaku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezwi ezali bongo branche moko totya l'océan du Congo na chaîne à libération epai oyo tozalaka bakongomani epai oyo topanzaka mpoke epai oyo tolobaka tosasaka esika oyo totyaka litolo na nzete mpo ete tobenga yango malamu esika oyo toali koconscientize komobilize kosensibilize kolongola peuple congolais na bolema epai oyo tokosala mosala ya Jean Baptiste epai oyo tozali bongo basinzili koyebisana bakongomani ete tango ezali mabe totelema po ete tobundela ekolo biso po ete badongolo miso bakomi bongo kobanga tala bango na bango bakomi kobundana eye mabe tala bango na bango bakomi koswana ekongole telema eye mabe epai wapi totelemi ferme fidèle mpona kozela liseko ya république démocratique du Congo epai oyo ntango nyonso tomokundolaka maloba ya nkoko na biso le labouraire epai alobala biso bêche fille ne laisser ni place que la main repasse yango tolobi ezwi partout dans le monde ezwi la monte religieuse ezwi partout dans le monde bisika biso ezwami bino ba étranger ba fidèle abonné na biso ba internet na biso bolandaka biso en tout cas tika nzambe alola apambola bino bon continuer encore une fois s'abonner massivement bokozalaka bokodesite pe na bino bato bozwaka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin ko like ko partager ko ba commentaire ba suggestion pe ba jom tika nzambe alola apambola bino oh de Bruno la mère nzambe apambola yo vraiment merci encore une fois la chabienne nanga plus 49 ana akel unique la katangaise nzela ya mimi nikolo océan de la presse congolaise to le bila bino ce qui pas soutien ya océan de la presse congolaise papa Michael Simon machine keleka ba mama bali la posa la bino totambola totala bango bitelo lo bidali ko zonga kasi moi bakaye moi ba uniforme kaka ndenge to sala ka papa le frère de maman Clarisse kaka ndenge to sala ka vraiment na mama nanga Celestine kaka na Florence kaka ndenge to sala ka Daniel Ngenda kaka ndenge to sala ka Kilata na France kaka ndenge to sala ka vraiment bino tout Charlie Chobo na Toulouse Emmanuel vraiment papa mapasa to simba liboko na liboko mama na Suisse na Jolie to simba na liboko maman de la Suisse
vraiment maman Samuel Mabolongo ah mon la mère na Autriche tout simba la équipe pour la thé mana nangana ko dia dolanga les États-Unis d'Amérique équipe pour la thé les États-Unis d'Amérique et nga mo continent d'Angleterre équipe à soutien au de la presse congolaise et papa Michael simba masini to kende pote to bengala to sola le maman la journée bana posa ya kozo na moi là sinon uniforme moi kaye kaka nini sala maman missionnaire maman Odeti vraiment to na posa la bine pote to sala musala o nzambe apesa biso manso pona ko sunga Congo la biso anita ba il faut pour moto bakoko lumumba kaka ndenge zalaka vraiment Daniel Ngenda petit frère Zola petite sœur la France maman Célestine Lokale mais dans les États-Unis d'Amérique maman Jolie qui est dit na mboka elle passe la ino ya c'est un live tout sunga na pote tout sunga Congo vraiment boza tellement belé qu'il ata tout sunga na Charlie Chobo tout sunga na biso la bino de la Toulouse Emmanuel tout sunga na maman Jovi prompt rétablissement maman Pasteur papa va passer biso la bino le beau côté Yangande ko tout ça mon longani a paelo tout simba dans le number 1 au séance de la presse congolaise je quand même mon ami depuis le temps du nouveau soir tout ça ça va force wana pour être bana bazonga kila sta longue et longo bani pour être les camarades à la moins vitesse. Merci encore une fois. Merci encore une fois. Pour biso to koloba to kokende. Lelo Félix précieux côté li. Félix Alobité, il faut là dans la deuxième mandat. Mais ni na ko sala. Na dénoncer ba Rwandais. Té pour Amerika ba Monesco ba lobité biso to ko ketumbo té sengeli to zonga to ngumeli ba congolais ba lingi biso société. Tozo ya liso na pression yango. Ndeko langa Bruno Mbenga, ndeko langai Josué, ndeko langa Bobo to ali ko télé maliso na pression la to ko kitela ba to Monesco. Pambate pression to utai ko sala na basanza eleki yango eboti mbomala ndeko langa omoni avancement yo mutelobi chaîne za ko avancer te tala Félix lelo tala bato Monesco lelo soto chaki pression wala te est-ce que lelo baninga baloba makambo balobi est-ce que lelo Félix alinga ka loba makambo balobi lelo les États-Unis alors biso tout ça ko avancer yondo tikali statuette pour ça ko avancer te parce que tu collabores mais nous on avance pour la libération de la République démocratique du Congo qui est notre patrimoine. Oh, il y a un monde de Bande Konanga, papa Michael, il y a solo les passes, moi, ma camboise belé la chabienne, maman, ma camboise moi belé santé banini. Mais en tout cas, maman missionnaire, maman Odeti, na plus 32, tout sungana, maman est moto mojani. Parce que tout mi kabolaka bongo. Oh, to komona nango ndambu to bimi bo ndambu to bokele ba maman batanga kaka bongo ndeto kendo. Le to kanise belete calculer belete. Oh, komona ndambu ke na marche, ndambu ke kaka ndenge to salaka parce que déjà to tindika bango malembe tindika to tindika bango pour être comme contre-mire. Félix Lelo a dénoncé alors M23 c'est ba Rwandais. M23 biso to agressé et pas ba Rwandais. C'est quand tu as évité élection pour attirer la président nde yango to kosa ba congolais alobake na lobby bo solo. Oh Félix yo ebaki teke tango yo zoyela bo konzela oke ba Rwandais bato bapesa ki au pouvoir parce que Kagame alobaki yango alobi ya benga ki ba congolais te eza bino ba congolais nde bato mokele ki pena ye pona ko benga ndeko langa ekotoko pona nini toko talisa na bino ete bolei bwa biso lelo la Congo ya li malamu te bango bako wala bakita bokonzi po bavanda kasi bako kokate ko bongisa social eloko ya makasi na Congo eza social ndeko na ngai lelo mutatinde ki biso to bana ko sala ba comparaison oyo ezali bongo Félix Tshilombo pona kondima ko négocier na Kabila ngai na ye na molongo mobimba ya bakongo mani tolobaka nini to boy system Kabila kenda vanda po pendant 18 ans sali loko mais tu es comme on a été lipa à 18 ans na lipa il y a 5 ans vaut mieux lipa 18 ans tala besi comme mba congolais à calcul wana parce que lipa o ezaki na budget moké lipa ezalaki lengo na 200 mais yo yé na budget belé lipa comme il est sous cher mais kaka la formule il y a 200 lipa beli bokono boa sida tango na lobaki batu balobi oza mama te mama tongaka lipa zui bokono boa COVID-19 et kokoka mombembe ya mwana 2 ans te bongo nde ya mpaka nde kokoma lelo diplomatie na bino eza mabe parce que on attaque bato basa ko attaquer bino
Bino bobengi bango ba frère, n'est-ce pas Félix? Yo zaki na mikili ya bapaya. Olobi ke ba Rwandais ce sont nos frères. Banyamulenge ce sont des Congolais. Mais aujourd'hui, Mouchini ne piqué yo pour dénoncer M23 oyo bozaki na bango banda kala kala tango bango banda ko lobaki ozaki na bango la Kinshasa a. Baza la kati à l'armée. Denis les sakele qui plus loin ko la kisabiso pasteur rwandais M23 azali awa o bazali la bamogisho. Et c'est beaucoup qu'on benga ba Denis les c'était beau tendre bango à la kisabiso ndenge ni bango pe ba collaborer avec la ba M23. Parce que tant que mutu moko azo sabilo que mon ami pasteur il est de M23. Mais elle est qui l'on ka bongo na ko sekala Congo botiki ya. Non. Nous avons un sérieux problème d'infiltration. Dans un sérieux problème. On nous a infiltrés jusqu'aux dents, mais personne n'a soyoka. Mais les lots oyo, pour la commis batelama, pour la kolobake maponami, ezali ko kende ya lolenge teto négociation, et sengelinga na zalaka kawana, kasitika la dénoncer. Non, non. Bon, si c'est là, bah, Rwandais n'est pas bandaki. Puisque tout ça, a besoin qui bien. Ou yo qui vers bango. Ou au PC le peuple congolais makasa ko bunda. Mais yo budget oh yo ont voté la bongo zo bimiso zo ba l'année prochaine. Nous zo ko sabiso Félix. Ils ont la poste na hote l'année prochaine. Peuple congolais a la poste na hote a souffrir ma casse la mota o mkeyoyi. A souffrir ma casse la mota o mkeyoyi. Peuple a commis sous nyama, a eu humiliation o ya ko sakalate. De empêcher peuple congolais atteindre objectif na ye. Donc il y a la barrière ya kolobake ngai congolais ko leka te tika ba Rwandais baleka. Aujourd'hui personne ne peut se maboko. Ou guerre cause à la République démocratique du Congo. Tu quoi accepter te tu vivre vraiment bon tu vivre bon. Ou ils ont plus que calvaire tu ebi comment tu peux ça yangote. Tu ebi comment ni to lobela yangote. Parce que vous êtes la mité maman wate. Bolandi maman ou tu pas moi na pese foufou là eloko ko lié salité. Allez-y comprendre bien vous trouver en normal. Na dimension au peuple congolais commis. Ce kazo le kananzela azo réfléchir tout à comment monologuer likolo ya nsala. Oh eloba papa langa lo sako nzala luti biloba loba. Soki bolonga ki atanzala. Bino bauti na bamboka oyo bokuti bango social evandi. Mais yo la kisi biso eloko mosusu. À travers yamboko yo vandaki. Oyeye so koboma. Yo yende yo moko lia. Yo moko mela. Kasi peuple d'abord ekoufa. Les amis d'abord, le ventre d'abord, ma femme d'abord, mes belles-sœurs d'abord, hein, mes bokilo d'abord et la population Bokoufa, parce que Mboka est si Ekoufa, et l'Oka Koiba, ezalité, mais avant tout, mes beaux-frères, mes Bokilo, mes amis, et moi-même, le reste est plante à Kabombo Kekoufa. Alors, dans le pays où Ekoufa, nous avons besoin de Mokoufi, le Kolabiso, pour acquitter la C, à ce que ça biso Bakoufi. Et non, mon toit, c'est une bombe, parce que Bible lobby, Tika Bakoufi, Bakoufa, Bango, la Bango. Balé la bango na bango pesi fait tozo luka mokufi o akoya ko kitabisika biso bakufi to ali po eta seko le Congo mais yo moto la bombo okende dans ko selisa contrat na accord na yo na Kagame parce que ba Rwandais balobi bango ba benga binote on allait ko dénoncer M23 on s'allait juste malam mais na retard o le papa la nga wana personnam si c'est vrai alors bino boya ka na retard c'est pour résoudre ka na retard ce qu'on dénonce qui en dès le commencement. Mais les lots au Congo vivre catastrophe. Mais scandale au monanité. Mais batu bakufi boyete. Bande kolanga tout à la nani. Eh batambiango ya katako. Mende. Yona show pitun. Na bande kolabino boyo kakasoni. Tokena lo bota la kuna. Makambo scandale. O esalamele biso la loja. Na lengo nyikomena hako na asu. Tane tekolo kila loko Kongolushi. Mutuka waki excellence ministre papa la PPM wongo amboyo kakatelango kilalo paka mamba dalo cheda so dalo katako paka soito komena dambeta lango pala diko apa taleka lunyala na lengo da ahabomena ka wuhone pala diko apa losaka ajane la tofila bande ko nga pasi pema wana bozo mona mboka ya bala mer même ya ba sho kitundu ya batete la balia ebele talapon
na 21e siècle. T'as la pomme, mais bateau là, la course au pouvoir. Bateau là, la besoin de zongi sabangoli sur le quoi, député. Non, peuple congolais. On n'est pas des lâches quand même. Toujours réfléchir, toujours raisonner. Boye, bateau là, zongi sous verbe, il peut se faire un boko. Non, ceux qui vont rencontrer le pouvoir par force. Article 64, ça me ça, non? Ceux qui vont kolinga bazonga ba kondi par force n'est Lorenzo Salikuna. Ah ouais, il faut monter là. Article 63, article 64. On ne peut pas accepter, pas maltraiter biso bongo. Bango ba liaka et pas la biso te to kolinga te. Soni na wenze. Maman bosala kitunga, maman comment la sache on sait jamais. Ndeko danga sacha vive bomba sekele. Moi impio di moko kasi bana bakobenga bango bandokite ndenge nini parce que malnutrition c'est koti moi na kolia malamu te akokoko to sanité ndenge nini akokoma kolokoso te ndenge nini kasi mbomba ya basala nzabe babambi bango bamibi botala mituka la bango botala vie bango bazo vivre soit disant ba conseiller Antoine Félix Tshilombo et bongo to zonga pour que toute sensibilisation. Bande konanga ina banzi wana bomoni lo lenge ya ba pasteur oyo lobi atama na Florence alobi bato baza la sauce et riz baza na sauce et riz sorcellerie te mais sauce et riz parce que ozali komona bango moko ndenge bazali wana baza censé akobokolo bampate contraire par rapport à l'évangile à Jésus-Christ, oh, bango moko baza mal compris. Jésus avait besoin de connaître sa bampate. Bampate baza la malamu. Mais bango bayeli nde libumu, bango bazwa mituka, bazwa mampango, batika bandimi nde bibosolo na bango bibwele na bango bayaka kokosa bango dites amen. Dites amen 3 fois. Ce qu'on dit amen à makasi, nde yo pambolama. Moto ana nzalo ndimisa amen à makasi. Ganga tiba yo kola kinchuka. Ba mibi. Moto ana nzalo bimise pe mo etikali moke. Aganga tina kinchuka. Kwa betelo maboko. Nesika lukelonga nzambe ne ya solo. Nzamba biki se pa biki se kola. Tala ba réjouisseur wana na mituka la bango. Peuple congolais. Ce n'est plus le temps. États-Unis d'Amérique baba nzambe te. Bali pe ba décider te bino batu bo sala bango bo bo mi bimi impuissant parce que biso to sala nyos aux États-Unis za la moté. Na yebisa kabino likambo ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Dieu savait parce que pour bongo la moté mais sa violence. Pour tika lisumu et sa violence Nicolas. Alors ba violent wana ne bango pe bako libérer Congo. Congo za la posa et perte Félix nous avait dit. Félix a pesa biso leçon morale à l'obé loko bo makabiso ezali père. Et Bruno Mimbeng ajoute qu'à tout moment le père doit quitter nos esprits. Bande konanga, Dieu n'est pas contre na makambo biso to salanelo. Tozo sensibiliser tozo kota peuple azoyo. Mais peuple azolela. Alobi maman c'est ya to kende kara poto zongaka. To kende kara poto zongaka. Peuple congolais basangani. Ba yibi kaka mayele ya papa chanti seke di personnel. Makambo ayebisa ni Kabila. Kabila l'homme puissant. Tcha. Nini peuple alobi. Apesi rouge na nani. Apesi vert na nani. Et bongo to son. Franck Diom alobi ke to pesi carton rouge. Yanga ngoli ala sina pesi Félix. Franck Diom alobi to pesi carton rouge. Yanga ngoyo. Dala sina pesi Félix carton rouge. Soka kanisa soka pesi ngali puta na voter ngo. Soka pesi ngali na voter ngo. Soka pesi ngeloko na ko voter te na ko lia. Boya zana kuta mota na teka ba journal na poto. Alors teka ba journal na poto. Ngala to za niveau mo na classe. Mais yele la ko ko taba na avion bon yo c'est sens.
ya mboka ya mazwi tesili donc ya tambolaka nango biso tonyokamaka ya tambolaka akende kolia biso tovanda nzala napesi ye merci mboka oyo tokotala soki ezali aye to ya biso nde tolobi mbongo esuki kaka bongo Maman Nicole. Alors ce n'est plus le temps. Ce qui peuple a mis ses cartons rouges. Cela veut dire Ngonge Mabe. Na bandi papa Frankie Diongo. Bisika Zali. Tanga moni ba carton à ses souvenirs. Alors bi tango to koma kana niveau oyo. Cela veut dire peuple a signé yoma. Cela veut dire à ça pesi ba jaune mi baleto mi sato et fulu kite ne rouge ye. Rouge qui signifie makila. Atato ke panzambe on guérit ba guérisseur couleur zaka rouge. Alors maintenant nous voulons que notre pays est bika. To lingi maladie ou melitango bolai. Alors to ye na makila. Pessi Félix carton rouge. C'est le temps où Félix a tiré na moi combien de mois na ye. A bongi sa ye na batula ye. Pona au lieu de titre la Bujumbura, to vendre sa ye na simanda avandaka azala bien apema na ye mala. Ndenge ya vendre sa ki homologue na ye Kabila librement azo rouler azo sala makambo na ye parce qu'il a trouvé qui bon gain de cause et pas Kabila. Alors biso pe to sengi na ye na même méthode. Oh, ya moni Kabila sala qui est pas à la bien. Même méthode voilà Félix, tu dois faire ça pour quitter notre pays et toi tu quoi en paix na bambongo na au samba la bateau ça ba problème. Quant au peuple congolais ba ningo li sosoté. Parce qu'on a monté to ko pesa au chance to la tibiso simbisi ya mabe on a nous to mona té. Et puis Dieu avait déclaré ça avant. On a mala monté pour na ba congolais. On sali mabe o eleki mabe. Mais au sengi ta pardon té. Pour balobi pardon c'est une puissance qui libère. Ce qu'on a qui a pardon à ma peuple. N'a pas qui tombe l'ambondo. Mais je vous ai trahi. Maintenant na kosa la tali kamalamu. Botala mais pour na yo loko wana lobi niet. Té. Bande ko nga bondi ba pasteur oté. Baza ba pasteur. Baza batu ya mabe. Bazo servir nzambe té baza ba adepte à Satan. Ba yena mboka na biso pour na kokose évangile mal compris. Si Besseni ni ba pasteur à Congo baza nango po Congo ebika. Parce que place oyo moyenge benyazali e yebana ka bango mo bayemba. Et si quand Nzamba zali ebunga na kate. Mboko yo Nzamba zali ezo connaître ba catastrophe boy. Mboko Nzamba zali aza kotika babomba ka yango boy. Bato bazo memisa biso su kilo ya masumu tango biso to okelo sala makambu ezali ba pasteur. Po bango bazo yela biso bulu yeke. Bazo désorienté. Ba missionnaire oh makambo yaki ko sala mission la bango. Ba yibo kanga dans le peuple dans nzela évangile mal compris. Bango batu ba fingisi Christ. Parce que Dieu est esprit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tellement Jésus mal compris pas la bango. On connaît même pas la parole de Dieu. Baza ba femme samaritaine, ba boy pe koyoka, ba ndirsi mitema la bango, bango ba un évangile a pesa et pesa melao. Et là on y ko pesa pour pesa melao yo ça le logo. Pour Bible le muto azala ngote ba koboto la voir même. Cela veut dire on a quelque chose hein. O sengeli muto sala lango pratico. Mais yo muto ngo oyebi na nute ko bimisaki yo. Siko yo ko pesa bango ni. Ta l'évangile ba menu. Ta la place Machayo. Ta la le lombo kaloso ko bundela ngote. Ba commission ka nzamba yebi mais nzambe yo aye ko yebisa wote alobi te assez direct sur cette montagne o meli na ba kosaka yo c'est ko tourner pour boule tumba conquête ya République démocratique du Congo kasi on nzambe te bana Israël ba bunda kité ba longa kité Joshua telemesaki moyi kino bitumbe sila ke Yesu olobi ni nyango pona Congo Mbelela ye azoyoka yo Aiganga makasa kosala bikamwe Onzambo Nzamba bikamwe Joshua telemisaki moi biso pesengeli to telemisa to bunda Banyoko liyo mayezate Lotiliki ezalite Bako bomayo Pena suka lango yo fande betele bango maboko Oui, Félix va dénoncer. Pour Félix, il va t'aller ce commando. C'est ce qu'on m'a quitté. C'est quoi comme il coluka le lenga nyakosala. Félix, tu viens. Il y a la stade de Marty. Bengi sa population. Loba bosolo. Na yebisi yo. Oko regretter. Plutôt, au moins d'être comme ça soldat au héros. Donc comme ça parce que nous avons la possibilité, il y a pour changer.
po asala yango pa mombula ye ayebisi okokufa mombula baluki nzamba bilembo tala bilembo langa pe apesaki esubo mo mola ye soko ye kaka na stade o dénoncer élection ko tozala ngo tila te yo ko benga ka ba fayulo bengi ba musitu bo soyena bilale bo sala gouvernement parce que tu comprends que la carte na yo comme la souci à Congo mais à Kolobaka M23 to bundate et puis pour le babongo il faut ba américain ba dénoncer té ba américain ba ko service pour ba oyiba ba américain ba la politique ba bito que le peuple bongo pour peuple fragile tant yo ko le peuple a fragile na lokuta té parce que nzamba za wana pour a dénoncer ba sanité na on est to so biso to ke mobembo to so ke le koluka au sensibiliser ko yeba ndenge ni ko sala bino pe ba auto ko benga na nzela singa boye bakake to za na posa ya makambo po to kita merci na kabu ya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne merci na Moïse Ngombi Misape électrique merci na Pape J directeur recherche stratégique et ça mo konzi para be miso bangai ba pour amener Angola no bondi ya motard de bonne etsahir miso ko komela bino mamour d'Angola na mo kitane Florence ya Matondo Mido et pourquoi pas mon ami de tous les temps du Nolo soit quant à moi je vous dis bye et à la prochaine.